L'argent, pele l'argent. Mbongo ezako benga mbongo. Linda sepela sese. Sepela sese. Isongolo mama lo sako pongi ya bonzemba loboko na kaleson. Mais lo sako ya lelo elaleli le boss de boss mwana Luanda ya solo Laurent Sokoko. Pas grande. Combien vous c'est ça au détabo? Tantina linda lo sako li pungu comme akobe bolubu soki ya pungu elikolo Laurent Sokoko balobi moto ko sakanate. Invitation surprise banda Luanda nazo ko pe minoka ba bisou nazo pesa minoka ba mbote na makasi ya le patron Laurent Sokoko asunga batebele mabini le touro ya lindo kardasha nazo ya Luanda bolala na bino na baba yo bele ba ojaenda banini me mbalonga lona wapi 5 étoiles. Nazoya Luanda na 5 étoiles, na nzela avion, mais na kozonga na nzela ya lufu. Ki. Tiki ça c'est wo. Ce que na kozonga na nini? À suivre. Na pesi ba mbote na ngai na Edi Bolondo. Ya nanga Edi Bolondo manager na nenga mabete pesa mbote na Béatrice Suaz balobi Mamwilu Béatrice Suaz Mamwilu mami bapende bambote na ona bossa na yote 1015 mobala lolendo Bob Kidimbu on est ensemble Lusha Bella yo vikandeza makolo milai ndeti na film massa nga Kembo Nzila et puis Jidem Mukoko mais c'est l'argent non pas de bruit pas trois amoko na Luanda Laurent Sokoko Linda Kardasha Zoya na komata vieux pona ko kitela mais pona ko zonga kisasa c'est là ya louf et là on est dans zonga na kisasa eko yebana c'est lindo Kardasha lo sako et tindani ya ibatinda kambotote Laurent Sokoko ebe isongolo bisubay